Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na lingala motivation. Nazali Patrick Chimanga, tata ya Mayangai. Lelo tokolobela lolenge ya koyekola na ba échec na yo ya vito ya le passé. Ndenge nini okoki koyekola na ba échec na yo ya le passé. Tika tolobaki o planifier makanisi na yo na goal to na vision songolo to pakala to na ndoto songolo to pakala bomoi na yo. Kasi basé na ba action na yo to na bizaleli na yo nyonso ekei tika na loba mabe. Sikoyo ezali temps difficile nto ngonga ya pasi, ngonga ya bwale, ngonga ya minyoko. Kasi ezali pe en même temps ngonga ya malamu. Ya sikoyo ko observer combien yo moko ozali ya kokangamana bandoto na yo moko. Nto combien yo ozali fidèle na ba vision na yo ya vie to bandoto na yo moko ya vie. Pambate soki bozangi ya kokokisa bandoto na yo to bagol na yo wana nto ba échec wana ememi yo na se e décourager yo e buki yo na bomoi na yo, c'est-à-dire tango mosusu prospective na yo ya vie ekoki kozala mabe. Pambate ba accomplissement ya bagol nto bokokisami ya bandoto na biso ya bomoi ezali eloko oyo esalemaka kaka tango ozali na bomoi. Ezali muke ke bomoi na yo. Ezali projet moko ya muke oyo ekei mabe kaka pona sikoyo. Alors yo okoki te kotika eloko ya muke wana. Kobuka komema vi na yo nto bomoi na yo oyo ezali eloko ya motuya mpenza mpe eloko ya monene na se. Wana ezali perspective ya mabe. Esengeli na yo sikoyo obunda mpona kozwa ba échec nto échec moko oyo nto ozangi kokokisa ndoto moko oyo ozali nanu na bomoi. Bunda sikoyo koluka ko comprendre nini osalaki mabe, nini esengeli osala na fitir. Na mukuse ezali likambo ya ndenge nini yo ozali komone la vie na yo nto ozali ko comprendre vie to bomoi. Soki o réaliser ke ngonga na yo nyonso ya kobongisa bandoto na yo nto goal setting na yo nto vision na yo ya vie, ngonga ya ba projet na yo ya vie, soki ezali kozwa ba qualité na yo ebele ya vie na yo, soki ezali kolongola esengo ya bomoi na yo, tango mosusu prospective na yo ya vie nto bomoi na yo ezali mabe, nto emoneli na yo ya bomoi ezali mabe. Pambate bomoi oyo ezali awa te mpona kofaire souffrir yo. Bomoi oyo ezali awa mpona kofaire comprendre yo nini oyo ezali potentialité na yo. Tango mosusu okoki kokanisaki potentialité na yo ezali ya kokoma acteur ya film et oéchoué kokoma acteur ya film. Pona nini? Tango mosusu ezali potentialité na yo ezalaki wana te. Tango mosusu okokoma eloko ya monene mpenza, monene makasi koleka acteur ya film. Acteur ya film tango mosusu na fitir. Kasi na vie oyo na mokili oyo ezali na eloko mosusu mpona ko accomplir mpona yo.
oyo elingi lisusu kolobaki kodécouvrir potentialité na yo na bomoi na yo to na mokili oyo ezali très important. Kasi soki ozali ya kokangama kaka na oyo ndengai nalingi osali na makasi na yo nyonso mpe oeshue osali lisusu la même chose oeshue orépéter la même chose oeshue tango mosusu ekoki kozala kaka ke ozali kolekisa ngonga na yo ya vie to kolekisa ngonga ya bomoi na yo. Tosuki awa mpona lelo mpe tomonani mbala nsima. Merci beaucoup et goodbye.